Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, Balandinho Soya BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, et si qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. Et zanga bino maman BBC, tous a toujours dans moi de la femme, alors tous respecter moi de la femme, moi si Liputa, voilà. Aimez partager, pourquoi pas qu'on s'abonne, ceux qui ont liboso au côté, ou encore se retrouver dans la vidéo Nabiso, s'abonner et que ça la biso toujours bien. La grande famille, je crois, famille Libota, bonjour, Focus, la Chine, on est ensemble, les Péchalov et pourquoi pas les Dinachou, on est ensemble. Alors, famille Libota, toujours consommé sous les drapeaux. Oyo, l'autre côté, la 3e épisode. Voilà. Nazako Sengabino, beaucoup de distraction, déjà réseaux sociaux, ils ont retombé liwa ya artiste ya monene na kombo ya Faye. Et c'était depuis avant-hier, hein? Oyo mbutu sur les réseaux sociaux. Alors et ça la bino distraction te ya kozangi sa kokende kota la film o tozotala na Belar TV. Voilà. Bandeko na ye susu pona kosolola moi li solo tellement liwa ya Jani Faye epesi polémique ebele liwa ya Jani Faye ezobimisa ba makambo du jour au jour liwa ya artiste na biso ebetisi batu mitema liwa na ye eza liwa moko provoqué eza liwa moko ya bien te soutenu ya ba réalité ya vie maritale na ye. Alors lorsque na ye ko sala analyse nanga c'est par rapport ya lobby, je crois, na lobaki que non, tokoki ko condamner Mowe était effectivement, tokoki pe ko juger était parce que asaki. Mais liwa na ye, nzela liwa na ye et pe saka bato mususu mayele, c'est ce que j'avais dit. Alors aujourd'hui, na ye pana solamuke peut-être on a fongula pe bato mémoire. Sûrement to ebi que non, biso nyonso tozo sala ba émission tozo lobaka. La brine, elle ne pas à donc azam tout mon côté que non toki ko épargner na likambo oyo. Parce que 1, azalaki mwasi oyo Jani Bengisa, 2, baboti na ye, 3, akufeli na kati ya ndako na ye, malgré bazaki na ba problème, malgré bazaki basi basali séparation, mais nga séparation na ndimi yango te. Franchement nga na zone ndima te, comment est-ce qu'on se retrouver sous na ndako na ye. Alors, du fait que ça kufi, mwasi ka ndenge azolo baki no erreur ezaki yanga parce que na ndima ki azonga awa azaki na mbongo kofuta rendite. La fille azolo ba makambu mibale koto ke no mobali azwaki musala ça fait maintenant 5 mois azo travailler bazo futa et tout mais tant nga nazwaki c'est parce que azaki na mbongo ya kofuta ndako te. C'est bizarre l'histoire, effectivement c'est bizarre. Et puis lisolo wana to ki ko betelango maboko te ou encore to occupé ko épargner la brine te. Mais ekozangi sabiso te koya koloba koya kosala analyse moko boye ya ko tala ndenge namoni makambo ezokende sur les réseaux sociaux eloko ebomisi pe artiste na biso eza mwasi. Alors naloba toujours que bandeko dans la vie il faut un moko tozala na ba principe ou encore toyeba pe eloko tolukaka dans la vie. Tomoni Mao, tomoni Viviane, tomoni Labrine, tomoni soi-disant Sylvie Faye oyo ye moko ba vidéo eza ya kolobake non nde mwasi oyo ye abala oyo bakenani na commune oyo l'état na ba famille baebi. À part wana toyebi bato mususu te. Peut-être na matanga oyo misusu ba obima. Et à ma grande surprise nakin atikiba na 10 na poto 3. Comme pour dire que père de 10 enfants. Donc qui passe ya moi na moko ya mwasi oyo alobaki ke non naza deuxième papa tika na 8 ans
tant papa tika na 8 ans azaki na braza na ndenge azongi akomi na aza na kini donc ayebi vraiment papa kaka na ba photo. Ça fait mal bandeko na okende nango na conseil ya bandeko na biso ya mibali. Oui, tu peux épargner la brinité. Oui, tu peux épargner la brinité, mais na kokoma wana place à la brine. Conseil nanga ezake no bandeko mibali. Moko bozwaka vina sérieux, surtout ceux qui âge c'est commis avancé. Ceux qui totali année oyo Janifa Yakenda Poto na 2019, il était déjà un père responsable. Atika qui déjà plus de 8 ans ou 10 ans, bana 10 nakin. Atika qui déjà bana 10 nakin. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il n'est pas dit que no banana 10 wana abana koya na Congo za na documenté. Mais bota la année Yakenda na Poto na 2009 et na 2009 wana atika qui déjà bana 10 nakin. To solo la kaka, to solo la parce que to kika koyate boye mataki kitaki. To fungola pe poke to solo la bien na sens que nzambe na biso pesa nini amona biso. Voilà bandeko. Tangu Janifa na 2019 ake Poto asatiki 10 enfants, bana 10 atiki déjà. Mais il fallait déjà à la père moko, il fallait à la réflexion moko ya koloba non, na tiki moins charge ya bana 10. Na moni tina te lorsqu'il est akomaki na Poto, ya abengi salabrine oyo azalaki nano petit na bango na kati ndako ye na mao. Na ebite bandeko, ezaki nini? Na peut-être na bana ko kanisa peut-être bana oyo atika ki na Kongo ezaka bana mao. Kaka na liwa na ye awa ba vérité mosusu ekomi ko bima oyo eza yango te. Na Poto 3 na kini 10 13 enfants. Boyebi bandeko dans la vie soko za na mobulu ya basi. Moi si oyo yo ko ya ko sala peut-être choix ya ko ba ovanda na ndaku na yo ou encore nde o retenir ye lokola ya reteniraki nani la brine. Ils a déjà faux choix parce que na basi nyonso leki ozangi ko sala choix. Et le quoi diable pas à cariser a otinde lo siko mutu moko boye o ndako ya ko siliso bien. Nde yango ekomeli ndeko na biso. C'est pareil avec nous les femmes. Moi si ceux qui ont ça là qui ndumba trop à changer, changer. Lorsque et que comme attend na ye ya koloba ke non maintenant na chavi na nga na sérieux mobali o ne siko peut-être a sali choix na ya koloba ke non ne mobali o to vana nenda komoko eza choix ya mabe. Vous savez pourquoi? Parce que parcours albimina mibali ebele akomaki confuse ozo ebate mobali nini o kozona mobali o kozwate. Nde likambo ekomeli ndeko na biso lorsque ozana kindumba ou encore excusez-moi le terme ya kindumba encore ozana mobulu ya basi koto yo mwasi koto yo boy koto chose grave eloko ezolekelanga bana 10 déjà zaki asatiki na Poto bandeko et na kini plutôt bana 10 azaki déjà asatiki na kini. Est-ce que azaki mutu moko ya kokende na Poto aluka susu mwasi mususu po babanda kobota? Non bandeko. Wana penza il faut to solo lango na ndenge moko ya bien tozala ba hypocrite. Parce que na nzambe pe asepelaka te ya ke non bozo vivre na hypocrisie bozo pakolaka a mafuta non. Na lobaki yango au début que ndeko ou encore artiste na biso tokoki ko condamner te tokoki pe ko juger te. Mais li solo na ye ndenge akufeli il faut to lobelela yango to pesela yango conseil et pesa bato mususu leçon bato mususu bazwa leçon. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne viens pas condamner le truc, le Messie. Parce que ce que tali, non na yo qui passe lorsque moi na ya mi bale deuxième fille, sa deuxième fille, alobi ke no toza 10. Deuxième fille s'il vous plaît, baza 10, ya za deuxième. Siko deuxième wana pesa ki âge na été. Siko 8 ans baza na sima. Ye batika ye na 8 ans. Nandenge papa qui na sama bele amona papa ka na ba photo. Est-ce que le Messie sûrement tant ki Poto
il fallait peut-être à se concentrer na ndenge moko boye pe ya bien azwi pe document ou encore lorsque akomaki na poto il fallait azala na image wana ya koloba ou encore na sens ya kibomoto ya koloba ke non j'ai laissé au moins 10 enfants au Congo 10 ezebele nga na kanisa kaka ke non bana baza kaka oyo ya mao bon toyebi te siko mwasi oyo ake kosala na ye ake kozwa la brine ndai siko oyo balobaka na swahili anamumaliza asilisi ye akende siko kosilisa ye peut-être pe soki abengisaka pe nani la brine te soki pe la brine amikotelaki na ndenge na ye na poto peut-être jani wana alingi azwa document blocage ya vie na ye eza la brine parce que ezalaka te bandeko ezalaka te c'est tant que depuis kaka bandana la brine wana nde vie ya ndeko na biso ebeba. Maintenant moi je me demande lorsque Jani ake poto tomoni mama ya donc mwasi na ye oyo l'état eyebi mwasi na ye oyo l'état eyebi excusez-moi je suis dans la voiture et bato ba oleka ba voiture ezoleka excusez-moi hein? Voilà mwasi na ye soi-disant Sylvie Faye mais ayebaki ete pourquoi lorsque ake poto a changé image donc abosanaki Sylvie ou comment tozomituna kaka tozomituna parce que toyebi ke non mobali a respectaka mwasi oyo abali oui tomonaki aleki une émission a confirmé Sylvie est-ce qu'elle respectaki Sylvie a respectaki Sylvie te nous savons tous lorsque bazalaki na la brine au départ il y a relation na bango et ça la kam butumbutu soit disant aza na mao atiki na mao boinde ça la ka vraiment pas problème sur les réseaux sociaux na relation na la brine et au départ ou encore non que le bakeno ne bandeli na début à relation na bango lorsque mbutumbutu ekomaki la faille ya bande konié na la brine na bande ka ko le bakeno petite sœur voilà petite sœur vie à sungi petite sœur na ye nazo encadrer kaka petit ozo encadrer kaka petit eza mabe parce que a respecter qui peut moi si na ye oya mema ki na l'état te chance pe la dame azape muto a réseaux sociaux te abima kite mena minute akomata miniature na minute akomata miniature la pauvre alors yango bandeko analyse nanga na lobaki pourquoi pas peto bete lango c'était na bandeko mibali o batikali peut-être pe bazana ba vie ya bongo vie nyonso ya mabe ememaka mutu na liwa nous savons tous que liwa existaka toyebi ke no liwa existaka mais ezana ba liwa mususu eyaka to provoka kango ezana ba liwa mususu biso moko tokenda komilukela la preuve aneke azaki déjà na mwasi na ye peut-être ce qui a salaki ata makasi Sylvie wana nde ya mata peut-être Sylvie wana na poto alinga azwa document pe alinga apesa Jani parce que aza mwasi na ye abalaki ye la brine peut-être elle avait fait qui mutema mabe wana peut-être kolanda na kino mobali abala ete mobali azana basi atika bana 10 donc elle azaki pe na ba image ebele na ba idée ebele na mutu na ye ya kotala keno peut-être Jani atika bana 10 na Congo lelo Jani soki azui document peut-être akosundolanga akobengisa mwasi na ye oyo abala ye officiellement oyo amema ye na komi ata bongo dans la vie nous devons être reconnaissants ou encore reconnaissantes. Bandeko bo aimer vidéo bo partager s'il vous plaît bo aimer penza bo partager ceux qui n'ont s'abonner et ça ils sont toujours bien bozo landa bandeko alors ceux qui peut-être Jani Faye bambongo wana bimisa qui peut-être que non la brine Turquie et Grèce ceux qui a salé la kango et pas Sylvie ou encore Tochape Kasipe Mao je ne pense pas que le monsieur Alinga se retrouver le long na katia frigo. Je ne pense pas que non ndeko lelo Alinga baluka mbisi na katia frigo. Ça fait mal. Nyonso wana eza nini bandeko mibali. Bino bato wana bozalaka
olia koto mabe osimba koto mabe oyebi charge ozanango oyebi charge ozanango mais salela mutu pona bana na yo aujourd'hui Jani azate mais na kini atiki bana 10 soki otali na famille ya Jani okoloba te que no famille ya Jani ana eko supporter bana wana je ne pense pas. Donc il est parti bana batikali ba pauvre bana batikali ba orphelin de père, il y a 100 et loco, il y a 100 et loco. Lorsque je dis il y a 100 et loco, c'est-à-dire que non bana bazoy batate que non ah papa lopang wana papa tikaki eza papa na biso. Donc il y a rien absolument. Bana 10. Est-ce que bana wana tang ba otika na minute bana bazolela bêtise nyonso les kaka sur les réseaux sociaux blabrina bois que la papa bilamba na ba plastique Jani wana na ba sachet azolo asali audio asali vidéo la brina benganinga tout ce avant au sala wana il ne se rendait pas compte que non réseaux sociaux au bana ne peut peut-être ba otalango et qui dit ce qu'il soumaka c'est sans pour autant le savoir. Alors bande komibali dans la vie ou encore non koloba et ça li passe bana 10 basé belé na kin. Le monsieur peut-être il fallait attendre à sens qui bomoto lorsque kena ki poto. Bana wana lelo bana ba obandaka kolela. Oh nanu ya mi balé à lobby bien papa tikanga na 8 ans. Est-ce que na vie na ye peut-être a ozala muto abakanda kanda. Bana na soki lelo batikali bazolela. Bana na bazo ima. Balo ba papa nyokoli biso papa tiki biso boy akozala pe akozwa pe nzela ya bien te kuna kei. Parce que bana wana basenga kite baya na mokili bino nde bolukaki bango. Bref, le monsieur fallait na sens akoloba ke non na tiki bana. Bana o Jani Faye atiki na Congo baza 10. 10 imaginez-vous. Même pas 2 3 10. Souci n'angeza que non, banana 10 lorsque ya kena ki poto. Azaki muto okine ko badine te, azaki muto okine ko kota na distraction te, azaki pe mutu te akoloba ke non, na lukasu mwasi mususu na botisa. Et si longtemps que no ba o na tiki na no 10, na so charge na bango te. Na nyoko libana wana, pourquoi toujours ko batisa bana? Na lobi yango bien, je ne condamne pas, c'est juste que no ezali kamboye. Il faut to lobi la yango na sens que no mibali. Mibali ce que soboti bana mibale misato peut-être maman ba fille 3 pe oboti il faut mutuno et salade fort possible ce qui penza Jani peut-être abengisa kata nani Sylvie wana nzela ya Turquie mais nyonso ezate ata mao parce que mao nde to monaka biso to yebi vraiment nde mao. Je ne pense pas que non, Mao, ceux qui documentent n'a pi la Jani. Non. Plus la kobima na basi ebele, plus au commis na confusion, zo ebate nani on a kocha na kati andako. Na oyo zalaki na ye ya bien, on doit payer respect. Mais talakuna ndekona biso akomi. Toko épargner la brinité. Ngana lobaki ngo lobi la brine. Aza penza o balobaka. Karaba la sorcière. Bomoni boyebi film na Karaba parce que na talaki na yokaki biso nyonso to moni to yokaki lobby ezaki vraiment benda bika na ba réseaux sociaux nyonso maloba ya la brine oya bandeki ko solola na concert na biso sœur na biso Irène Machandoki vraiment esalaki pasi na ba dire na ye azomi funda ya koloba ke non anyokola Jani. Dernièrement, kaka lobby, je crois, ma vidéo est autant ya ba archive. Place où ils ont filmé Jani avait azaki na miliki na maboko na ebité soki na ber et lo mo bongo on dirait mateka azo filmé ya Jani osani o na ningi na sala na ningi soki na melati lo mo bongo et bongo balobi ke non na nyokolaka ba nyokolaka yo. Tout ça non, la dame, moi la mwasi wana la brine aza vraiment Karaba. Nga peza na confirmer ki Karaba na ye. Parce que mutu azala bongo te. Dans la vie moi si aza oyo ayo kaka soni. Dans la vie moi si aza mutu oyo il faut zata na somo. Mobali akufi na kati ya ndaku na yo. Mobali akufi na kati ya ndaku na yo.
Nandaku na yo. Bomoni que non, eza pe confusion, hein. Eza pe confusion, bomoni nzambe atikalika nzambe. Ce qui siko Jania kufaka côté mususu. Elingaki peut-être malgré que notre ngete épargner la brinité. Ingé peut-être ko kinandenge mususu. Lokola nzambe alinga lancer message moko nzambe alinga bimisa mutu oyo aza promotrice ya liwa ya Jani. À permettre que notre Jania qui n'est qu'à kufa na ndaku ya la brine. Et un message. Comme pour dire que notre ko épargner la brinité. Et puis la brine va dire au azoloba au sentir que non a nyokola ki mobali. Moi si ozoloba papa ya bana na yo. Hein, papa ya bana na yo. Azaki déjà na ba maladie ne belé. Et azaki déjà na ba maladie ne belé. Bandeko na yo ki mutema pasi. Bandeko mibali ba ndeko moko alobi apé singa kanda ya koloba kino na kinata ko benga na mwasi na ngala kati ya ndako. Moni kino comportement ya la brine elingio salir basi nyonso. Comportement ya la brine elingio salir basi nyonso. Et laissez-moi vous informer que non, bomonika malobana ya la brine est révolté pe mibali mususu. Atazala ka bien na mwasi na ndako, mais est révolté. Est-ce que boki ko imaginer? Sikoyo otali na théâtre na monde ne ya théâtre tomoni la brine tomoni Mao tomoni Viviane na Miraesa pa zalaki siko na monde ba artiste non na monde na bango comédie ba wana 4 nde toyebi Miraesa la brine Mao na Viviane siko ba wana ba bimite Miraesa kutu yake na kosala tina désordre na mariage civil ya failli na Sylvie na commune malheureusement akutaki déjà cérémonie et Cécilie. Bon imaginer na ndeko na biso pe Sylvie. C'est quoi bandeko dans la vie so moni déjà ma belle relation tika tomoni Maxi Bondo ya bimi Maxi Bondo azolo ba vérité. Batu bakolinga ete. Po azolo ba vérité. La brine okufeli mobali papa bana na yo mozo rappeler batu. Azaki na ba maladie ne ebele. Azaki na ba maladie ebele. Nga na kufeli ka problème, na koeli ka problème. Mais boye ba peke botika ngana lela na ngai botika ngana lela papa bana ya bana na ngai boye ba pe charges atiki charge kaka ya bana na ebongo bana ya Congo ngala lobi na liwa oyo soki to sala ba analyse to ke nango na ba leçon na soki na ba leçon to ke nango na ba conseil bato bazwa leçon parce que ezalaka te bandeko. Et le colabrine à Zosala. Non, moi, on a un commentaire. La brine silama. Ekolo, ya bayanzi, eza ekolo ya biente. Baoki ko salo mabe. Mutu azala ka sage ya kolobake no mabe se kwe na silama nano. Mabe se kwe na minichoyo na silama nano. Mais na moment baso peso conseil naza kuna te je m'en fous. Tu t'en fous. Toi tu t'en fous. Oh, ozaki na besoin na été mais yeba ke no bana na ye o atika ki 10 na Congo bazaki ka na besoin na ye. Soki ozaki su na besoin na été bana 10 o atiki likolo ngo famille na ye ezalaki eza oyo bazaki na besoin na ye kaka. Est-ce que la brine ose comprendre le comportement na yo? Est-ce que tu as une famille? Toyebi que non so muto raté éducation peut-être une église nanani nanda kwa éducation école ce qui école t'es église. Bandeko, moi je suis en Afrique du Sud. J'ai beaucoup appris. N'apprendre belé en Afrique du Sud. Eza babilo mususpect
bayebisanga te peut-être pas biso, voire même une école, voire même une église, mais mboka mupaya efongoli ngai makambo ebele. Okufeli mobali consciemment oyebi ke non naza na problème, donc ebane ko simba te consciemment kaka yo moko oyebi ke non liwa joyo na participer na liwa joyo nayebi ke non mokili ekoloba parce que mokili elobaka toujours osalaki la émission osalaki nga sorry, hein? Sorry, la famille. Voilà, sorry, hein? Voilà. Yo soki ozaki so baye mutu. Mais yeba kene za bato mususu baza na ye besoin. Yo lingi lisusu te, mais yeba keza bato mususu balingaka ye. O baba ne ko continuer toujours kozela ye. Yango moko bandeko soki na raisonner. Nathalie histoire en oka ndenge ezokende ya Labrine. Labrine, she need prayer. La fille est folle ou que l'on y a nzambe. Malgré ndenge azoloba ke non, atiki charge. Azaki pe mutokoloba charge wana te parce que yo moko de jour banozo charge ya bana na yo parce que ya bande ko sala te. Qu'est-ce qu'il faut rappeler bato ke non atiki charge. Ou encore yo tango bande ko bimana ye. Oyeba kite ke non atika pe charge na kin. Bandeko. Basi to mibali. Bomoni vie. So tambo yango mabe. Soko za mutu moko mobulu olinga basi mingi, olinga mibali mingi. Shwa na we ya suka. Okozala confuse koyeba te ke onda kosu. Hao sunganga bien onde ayepo abomanga. Bakendaka na poto bien tokendaka na poto po na oluka po na famille non? Est-ce que Johnny Faye lorsque akendaki na bula ko bake non? Ake koluka po na famille parce que causerie na ye ou encore relation na ye na Labrine Tokyo lo bateke non e bandi na poto ezaki déjà se bandaki na kini et Johnny il fallait yeba ke non o azaki petite sœur na biso pire petit ya Mao lokola na meki kaka pe andimi aza déjà fille mabe pour nga na place à Labrine na ebi ke non aza pire petit ya pire petit ya Mao na oboya na obité oza vie oza mobali ya sœur nanga respect fweza loko mokili yango na bana ngo akini ne bakenda na makambu wana eza nga mutu na sens na ye ya raisonnement. Alors c'est au moins ça, la grande famille, je crois na komi na suka ya analyse nanga. On est là ensemble, beau aimer, beau partager, famille Libota, quand na lobaki, réseaux sociaux za rotomboka. Na liwa ya Johnny Faye. Alors, beaux à la discrété sous les drapeaux et ses côtés. Nilo Tota, 3e épisode. Alors aimez, partager, on est ensemble et tout le prochainement. Ciao, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure.
Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.